otikali na préavis 0 stand-by. D'ici samedi, tobandi mouvement. Sikasiko, tozolongwa, tozokende na Kinshasa. Mokonzi ya mboka apesi biso mission munene, ifo boye bango. Siko mokonzi ya mboka yebisi biso boye. Musala wana ya kobongisa vile ya Kinshasa, na pesi bino bato ya service national bosala yango. Kati na bino tozana bakino boye te. Mususu bauti Lubumbashi, Mbandaka, Kasai, bisika na bisika. Ebiso yo tozaba na Congo. Tozokende na Kinshasa, capitale ya mboka na biso. Kuna bapesi biso musala munene. Na ebite soki ezana bao bayoka kike mokonzi ya mboka a créé task force. Mokonzi ya mboka a créé task force et kozala chargé ya assainissement ya ville ya Kinshasa. Ville ya Kinshasa ebebi mingi. Salité bisika nyonso. Bato ebele baza lisusu na civisme te. Bato ebele baza lisusu na discipline te. Bazobwaka salité na baka niveau. Batie ba faux septique na bango ekomi na baka niveau. Bazobwaka ba salité na babalabala. Ville baby makasi. Siko mokonzi ya mboka yebisi biso boy. Musala wana ya kobongisa ville ya Kinshasa na pesi bino bato ya service national bosala yango. Na ba bâtisseur na bino. Parce que na yebi bino malamu ke bozali ba discipliné. Boyebi ke na Kinshasa tozana ba unité ebele. Mokonzi ya mboka azali commandant suprême ya forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Azali en même temps commandant suprême ya police nationale congolaise. Mais aussi azali pe commandant suprême ya service national. Mais atali na ba service nyonso wana lobinga na police service national. Esengo to esengo te. Na uti Kinshasa lelo avant na komawa nazaki epai ya mokonzi ya mboka, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême ya service national. Na ye na salaire na bino mokonzi ya mboka apesi nga salaire na bino 500 000 francs. Pe mbongo wana bokobanda kozwa yango chaque mois. Nous attendons que nous soyons membres de Lubumbashi. En président général Kakongo, la présidente Félix Tshisekedi, tu vas passer à la base à service national. La comportement a changé. Tout le monde participateur, tout soutenir. Ah, nous sommes volontaires à Mouchoumaï. Nous sommes Félix Antoine Tshisekedi, félicitations. Votre fan, nous avons travaillé dans le secteur de l'autre pour matriculer à service national. Merci le président du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Mais par rapport au pays à nomination en général, on va dire pour la salubrité, on va voir qui vidéo, on va voir qui va sauter dans la balabala, non, non. Moi, les gens ont une idée bien. Parce que salité dans le ce n'est pas bien. Tu vois, tu as vu ça, on a mis ça, que c'est l'équipe, on monite au bois qui. C'est pas que tu as la main dans ce bois. Tandis que tu as le bois à salité. Tu vois, il ne faut pas que tu aies le bois qui est le bois qui est le salité, tu monite, tu coûtes, tu fous dans un bon chaque jour. Il y a salubrité. Chaque jour. Chaque jour. C'est pas même pas chaque. Ça dépend, il y a un étalage. Voilà. On a un étalage à 2500. Voilà. On a 1500, on a 3000. On paye ça chaque jour. Chaque jour. Je te dis. Samedi, mais chaque jour. Samedi même pas. Chaque jour, il faut un bon, il y a un message chaque jour. Voilà. Parce que moi, je suis étonné de voir que non, parce que ça l'idée. Parce que nous, qui vendons ici, nous payons notre argent chaque jour dans Bassala. Voilà. De ma part, en tout cas, ça n'a bien été. Et ça lui a bien été. Ma belle magasin parce que de foot à Cambon. Avant mon conjoint, après ça, on a appelé ça ordre au panza. Il fallait qu'il y ait tout un biseau, tout un on ne fait pas sur le lampe, oui, on ne refuse pas, mais il fallait on ne refuse pas. Tout ça, il y a ça papa. On a des gens en bon côté, on va boucler, non, il fallait qu'il y ait quelques personnes. Papa sur la bana. Vous voyez? Aza papa fois sur la bana qui bana na ye, na moni salité. Ah, ils ont n'engagé papa Luka batno yo tcha ah bazaka zinga bazaka mbongo epana biso chaque jour. Mbongo wana masala kanango nini. Baja l'état baleka na mesa na biso chaque jour, ce n'est pas le samedi. C'est chaque jour qui passe, chaque jour de passe à mbongo. Bakenda nango wapi.
Voilà une question. Oui, bambongo baza l'état balekana messa chaque jour bazora mbongo. Biso de foot à mbongo, ngana foot à mbongo chaque jour ya célébrité. Ba ticket ya awa tala mulai. Célébrité et tout, mbongo wana bakena nango wapi. Mutuna ya retourna baza l'état bazaka na zandu awa. On va punir biso tout ba oyo toza awa. Otoliaka na mbongo azandu, tosala na mbongo azandu ko senga pasi ko yiba pasi kinduma tosala raté. Tozaka awa na zandu. Tofutaka mbongo na biso en tout cas moi et seninga pasi makazi. Et bon que idée ya ma bobuka bazandu. Non. Les initiatives va bien, mais pour la bateau moussou, c'est bien, pour la biso, c'est bien. Parce que dès que besoin la maman, bateau sabana va qui va université, bah moussou bana va auto rater bah examen épreuve et tout les gars bana et a été n'a fait pas, bah qui était par manga mbongo, hein? Donc aux attaques non oko chata biloko. Ojembisa okangisa ngoto la lopango bazo ya bazo boto là. O tezanzela oko cha bongote, bazo donc bazo franchir na limite. Hein? Biloko comme si ça de salité, le la wese école. Zando ya salité te. To futaka mbongo assainissement. Chaque jour. Na ba jour férié. Na ba jour férié. Non, chaque jour. Na ba jour férié. Des fois même la dimanche à décembre. Mais la salle à Moussa na bango. Ba salle raté. Biso to ba vendeur. To vivre na to du jour. Soki akangi que non ba buka na to te kate. Ce qu'on a affaire na commerce. Bazo ka reporter. Soit que non toqué mi-temps, soit toqué néli topé manang. Parce que tu vivras un commerçant quand tant aux autres cas, alors bénéfice on dit ça la pour la quotidienne na vie na survie na. Mais awa Israël aucun des ates kuna isa okangana de silité. Mais awa ba buki biso avec une durée indéterminée. Papa Zando ba conduire ba okamba Zando ba longola ka setete to yebi mukolo ba komba Zando te. Et puis bato bazala ka komba Zando. Tozana ba frère papa tozana ba frère ba komba Zando ba futa ka bango te ba ko komba ndenge ni. Mais ba kongola ka mbongo chaque jour. Soko lobi ba ko longola na place.
bazolongola te faute ya bato baokamba biso na zando faute ya bato baokamba biso na zando baokoma zando te o adesa papa bakosala mosala te. Alors tala caméra na mbango lancer message na yo et pas mokonzi ya ekolo papa mokonzi ça na yo pe souci ya bilo commerçant ezali nini souci na biso toza ba parents voilà alukela biso solution yebe aza papa na biso kanda etongaka mboka te alukela biso solution soki bakotia biso esika moko boye mpo babongisa esika mosusu c'est mieux batia biso kote moko toluka kote moko comme ça ti mokolo oyo bakofongola zamba na banza message oyo nazalaki nango yango wana mais azo solution na bakondi ya zando oyo na bakondi bazosunga ye te bakondi ya zando oyo basalaka mosala ya salite biso to ya salite te bakondi wana nde bakolia mbongo bakotonga bandako fale gouverneur alanda makambo oyo. président ye amoni salité wana eza faute ya gouverneur na administration biso tokobebisa biso omoni biso nde toza boye soki esali mosala oui eza normal mais bato bakoki koya kosala entretien ya zando ezali administration na gouverneur mais topesaka mbongo tofutaka eza mpona nini mpo basala entretien non alors bango bazosala te eza siko faute na biso po biso topesaka mbongo mpo babongisa zando mais bango bazobongisa te bazozwa mbongo baotiaka na bapoche na bango bazolia mabe yango wana yango moni lelo mokonzi aye kotala akuti basalite wana mais eza faute ya gouverneur parce que gouverneur azosala suivi te na bato ya zando eza bakommerçant te commerçant abwaki salite bien sûr mais afuti mbongo nango mpo balongola yango na pokwa mais mbongo nango esali mosala te ekoti nde na poche ya bango bale na bango mbongo sikoyo faute ya banani
Alors, siko biso nde tosibiri siko pene wana kobongisa ville toboya yango te me atala mpe ndenge mabota eza na katikati ya kosouffrir soki obalusi kamera na yo tala nani population nyonso etekaka soko mabota na bango nyonso ndenge ya kolesa bango misala eza na mboka te basosiete ebanda kolesa baboti na biso esi ekufa na yango société oyo totikala na yango eza koteka place oyo tozoteka bazoya kobuka biso mpo na biso bajeune totikala bakuluna biso bajeune kuluna age oyo tokoloba nini parce mosala eza lisusu te société eza na mboka te tozosala article oyo balobi te tomidébrouye yango wana tozomidébrouye baye kobuka biso place tozoluka mbongo. Télévision. Le jour à 19h30, le jour à 10h30. Mbote papa. Comment on a maman Christine Mbadou. Maman Christine Mbadou. Vous allez commerçante à Nazando? Non, commerçante papa. Ah, situation sur le commune. Situation passe makasi. Passe. Passe. Passe tozoteka te. Tozoteka te. Eza biso tozana ba boutique tozoteka te. Parce que batu na biso pe oyo libanda oyo basalaka ke tozala. Oh. Alors, bozoteka te comment? Parce que le chef de l'État a aussi qui je crois très bien. Tosepelaki tanga yaki toboyi te. Mais batu pe basalaka biso moni na mboka. Bachayer basalaka biso pe ke tozala. Voilà. Ndenge papa sali musala pesaki mitindo na ye eza mabe te eza bien to voyageaka tokendaka bamboko ba Dubai ndenge atiki rwaka dingi wana ezalaka mpe ndenge tomonaka bamagasin mosusu eloko moko spécial ezalaka te ezalaka nango normal ezalaka bongo mais propriété omoni ke baminda ezopesa donc ozomona na ngambo ndenge mpenza asali rwaka dingi. Félicitations papa Mokonzi. Wana peut être félicitations. Topesi félicitations ya papa Mokonzi. Donc ba Dubai ezala nango bongo eloko grave ya raté mutu a respecter limite ya boutique na ye. Batika espace ya l'état vide. Donc wana penza chef de l'état topesi le sac. Pour ça na biso ezali alukela bandeko na biso oyo pe esika potalaka bambila ndenge baotelengana boye na bodo epesa pasi bana bana te eza bien mais ezopesa pasi nde mpona bandeko na biso yo oyebika vi ya Kinshasa chaque jour omona mais ville quand même de grand marché eyebani mikili na mikili comme la salité le quoi aussi école boye yo ça peut bien te oui eza mabe mais alukela biso solution epa ya bandeko na biso bambila oleke tozala kotelengana boye tala kaka ezopesa mpe bulu yeke yango papa topesi bino merci ndenge boye eleka toyoka ke mo basolution epesama merci beaucoup. Merci beaucoup, le message est passé. Mbote ndeko na ngai. Comment on a? Kombo langa dodo pela le grand coopérant na carte marché central.
na di marché Dodo Pela grand coopéra na marché Sata Soda Makasi Soda Makasi oui mwana changu ko nongo lobika mwana changu yuma azalaka yanke pazalaka na changu te na changu yuma azali yanke azali nyonso ezali kuna koluka nyonso ezali Dodo Pela yebisa biso sikoyo yo ana zandu on est kosala musala ni musala na ngai ezalaki totekaka bambati yango tokomi na biso bakopera kotambusa tozalaki bakopera batable toyebi ke bakoya kopanza biso musala ebandi boye ti kilo koya kokoma bonde tokolonga toke na zando munene mais zando munene tokokota soki bafungoli bakati riba nde balobi population ya bino yango wana totongelaki bino okende kota nde toyebaki yango wana nde bandeko ya kuna mpe bapanzaki tosanganaki na bango kaka ndenge wana toboma kaka le mom taka totala baye président ye samedi tosepela ye kotala zando toyebi kaka koya konokiri yango le jour J tosepelaki mpena totekaka pete mokolo yango totekaka te toyebi ka mokonzi azoya tosepeli totala ti ba 15 heures mokonzi aye mokonzi mpe akei atali ndako na ye atongeli biso azongi mpe tobeti maboko bon lendi na ntongo toya koluka mbongo tokota bafardc aka kokolebele batondi awa moto atanda te moto ateka pe te boboya mpe tosala bamenace mobulu mpe eza te toyokeli bango mais ezali ordre euti epa na ye moko mokonzi ekolo parce que zando mpe komai na bosoto boye lokola mpo na bosoto eza mpo na bakomersa te bosoto bosa mo ya salubrité mo ya salubrité eza ke bosalaka mosala ya propre ata bazoteka babido bamai ezine efutaka mbongo baswiste bamai ebelebele oyo ezine efutaka mbongo bamai wana yango wana etondi babido nde ezopesa bosoto ntango bafutaka mbongo mo ya salubrité eza ke bosala salubrité na kati ya zandu soki bateki balalaka awa te bateki bakendaka ndenge bateki bakendaka salubrité fo oyaka esala mosala salubrité nde salubrité kesala mosala kitoko swe moteki akoya kuti propre akosepela te akosepela bato atike bayakaka bamesa mosusu awa efutaka 3000 mesa moko awa 3000 soki obeta ete de mesa eza zandu bobimba awa combien bimaka célébrité faut basala musala na bango zabiso ba komisa te yo ozoloba ke bosoto ya zandu ezali penza mingi bino te bateki ya zandu mais incompétence ya bato ya célébrité ya bato ya célébrité biso basala kate biso awa tokoma gozo ba satiniel biso awa tosoka ba satiniel ba kombolaka awa une semaine tout le monde awa sangisaka mbongo après une semaine to futiye Sentinelle, na gobende pe. Ya biso privé ba coopéra. Ya zandu te, na lo ba te. Na lati masque te lo ba vérité. Madongo, yeka yewana. Mutakombola to pesa ke bongo yewana. Voilà bilo privé. Voilà biso privé ataka propre postalité de la terre. Madongo yewana. Ya pena swana ba bido na bilo mama yewana madongo ye. Ya biso te ba bido za na zandu ata. Yenda ko na bato ba le kaka. Ameli ba ya tonde boki bido. Biso to futa mbongo modongo longola ye wana na pau siko zela to sola nanu pona yo oza penza d'accord te ndenge ba petit civil moteka ba buki zandu ni une partie bon naza d'accord te parce que balobaki ke to panzi kuna babongisa bongo bokende bandeko ya kuna pe to yambaka bango to finani voilà tozo potana totalement ta moko ekaka bala moko boteka te nini te totala siko kuna pe vidéo to kende wapi. Voilà. Ce qu'on a appelé la 5 personnes qui ne à chaque jour. Pour tous les personnes qui n'étaient pas. Non, tu es boya tambu c'est ngo. Non, il y a qualité djina djina ya. So bo benga na biso tembe c'était kama kikala. Oh djina revendre la messe te ou me la raté. Oh fimbu. So bo benga na tembe c'était qui. $10 combien? $10 22 500. 23 000. Tali caméra, lancer message na yo pas mokambi kolo. Yebisa eux ali souci na yo pe. Il y a des collègues nayo au bazoteka la zandu par rapport à la situation où bokomi ko vivre na ngolelo ezali nini otali caméra bon souci na ngesa to yebi ke ba bon c'est déjà mboka voilà atongeli biso pelo ka kitoko o etikali des années na RDC to sepela ke biso ne so to tsaka mutema so ke sili kuna to finala biso no so kuna ko to yebi da presse banda déjà kuna na pongabi presse ba sala terrasse biso ba to ka ba ndenge ba sala ba terrasse kuna ege yabo to ke ngala zanda muneni souci le sote ba to ke ndika kuna mais to ko pas te zandu pe to moni ko sila na ngote to moni pe position na ngote kaka mbala moto yena ba marchandise to ba do tandela mesa mutatanda te mukonza mboka falaki alandela nde bato ya tsapo na ba célébrité ba diriger mboka ba négliger mboka ba sundoli mboka ba memela te ba rapport à lokuta tandis que moteki akoma ko sa muta célébrité na ndenge ne yo wana modoko voilà après le tsulobi samedi mutu nyonso de ba mesa awa
encore la demi ouais que mon n'a pas si ya ne zande ko ba ngala na ndenga bongo na ndenge na biso pour la l'étape na zando ba sundola ko mbongo bango ko ba kongola ba ticket ba mesa sous 3000 na mesa moko ba 3000 mesa sous 1000 francs mesa sous 1500 mesa sous donc ça dépend de ça. OK, merci beaucoup les messages passés. Moi la Tchangou. Télévision. Le à 19h30, le à 10h30.